site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Yena ma César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez, chérie, Yari Idée, Kongolegi Balisa mwana mokatimbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi ma Teresa Bilenga Elengi ma Grâce Misi la sexy Elengi ma Kongo. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. BCDG Normandie Export. Olingi, vas-tu de l'Afrique et des ponts canailles Mituka, ezokoma. N'Afrique nyonso, ezra ba carton, nyonso na ba conteneur, talaka na minito yo, eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko, to sali yango ya biso moko, balokoka, eza ya biso moko. Fidèle internaute du site www.Congo Elengi, bien sûr avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, une émission bien sûr des Jardins des Stars, une émission socio-culturelle et artistique, une émission qui ne cesse pas toujours de vous donner l'information précise et fraîche à travers le pays, à travers le monde. Voilà aussi donc aujourd'hui, comme d'hab, j'aurai à recevoir pour vous l'artiste et musicien qui évolue au sein du groupe Delight Music. C'est donc pour Fabregas Maestro, le métier noir, l'homme d'Yamado, l'homme du moment, Oyo, Adosala et Zomonana. Voilà, donc nous sommes là toujours dans la ville-province de Kinshasa, où est située la commune de Bandal, là, Bandal c'est Paris. Afrique centrale, bon, ya kozanga boyeba mpe abengana kanga mpona kotola abengana ye na nga ye moko otala ngai elonga nasala ye na ye donc ye moko akota courage abengana kaka donc
eza nango mpe délivrance nango na pesa nzambe mexico bengana bengananga eyebana deyaka nzambe ayebaka pembe na jésus te mpona naziko pembe na nzambe oyo akela jésus donc lelo siko na pembe na nzambe oyo siko moto akela nyonso donc jésus ala mwana ya nzambe donc alekela mo ya nzambe donc siko na pembe na nzambe yango mokemaka mona osala donc po esala kaka boye po nango mwa pembe na nzambe donc c'est bon quoi. Voilà, on peut la mission comme ça, on s'en va si bien. Voilà, donc d'autant pour la mission de rare dans le salon RTC. Je la rate, t'as donné un peu de matériel. Ah bah quand t'as raté, c'est bon. On va continuer la mission. Voilà. alonga na nga nzala alonga na nga calme donc ça mouvement kitoko voilà na niveau ya Libreville donc tala la première fois artiste émissé bana na banda carrière na bana tala na mata avion donc mutabatinga avion mo matanga ba avion pamba pamba la bitino wa pamba na petit patron na ba koto ko tala yemo ay binenga na linga et puis niveau confiance patron na pesa na sala na sala voilà, on a kata qui donc c'est moi très belle là. On passe au pays que c'est bon. Et avant ça, je ne parle pas de ça. Donc finalement ça l'a remarqué parce que vieux. Alors les gars. Ça veut dire ça c'était. Alors Western on a besoin de tout là. Donc on a eu. Alors Western on a besoin de tactique là. Dans Western, on a des tactiques, on a Western, on a des tactiques. Je vais dormir, moi, on a mon délai, Sabalo, maman, Sabalo, Sabalo. On a la qui est derrière. La qui est derrière, tonton, on a une qui on a un zaou. La téléphone à tonton. C'est là comment là? D'ici, c'est bon, maman, on est téléphone à tonton, tonton. Sois dédé. Sombi chemisa carré moko ya blé moko ya jonesi analata naleka na nzela ya nzawelele voilà ya ce qu'on va savoir faire pour ça le parent c'est dit à quoi petit moko ouais invité il nous soit de ça c'est déjà et voilà bon ça là que en cas ça na la qui donne pardon non non attends moi ma bête faire rigola et bien on a petit mon a été par l'alimentaire tout et politesse na na zone depuis la parler donc on a très poli na respecter na pas respecter après du tout on a répétition tout qui a cigare on va balancer donc on a ça là au monter donc nous monter à ma belle au fait dans mon pas dans ngai au bout donc erreur tout ba big mission ba kanga toujours na miti pana yango ikaka mission donc on a tika la sala mo jamais en fait ya fait rigolo yemo ta la ngai donc ya yebi déjà bena mamna lo ba mamma donc qu'est-ce qu'on a là o ma belle on a sala na yebi c'est donc malgré tout quand on so on a sala la bénéficier la montée ba disba na sima na ngai on va venir au kende ba poto na place na nga voir même ba ba ya ba poto na place na nga ba na poto ba yebi ba c'est là ça va batala vraiment la bina on va te mettre na place na nga ne soit pour na place na nga na pour là il faut faire des non 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 parce que là le travail qui est derrière toi après tous les défauts na quoi qu'à dire na travail à dire mais ça là batu bakenda na bango na place na nga balela na bango ba bongo la pusa donc balela na ba blo de bele ba donc lo bela ma mwana te parce que donc ça y est mon école orchestre pour masala ba loi na ye après tout donc non problème moi tu sais quoi pas na poto ba zela ça va là ya ti on peut dire aujourd'hui que ça va loin ça la professionnalité ouais faut la mauvaise souvenir parce que moi je vois les gars na ba comment parcours donc tout atika la toujours na ba mauvais souvenir et vous en data 3 4 donc atika la mauvais souvenir parce que na sala ebele na
azwaka disque na travail danger oyo na mutoki oyo na bimisa me bato mosusu baya balela yango mofe souvenir na ngana yango wana epuis mofe souvenir na nga mosu ezalaka na souhaitaka teke un jour nakoki kolongwa na orchestre nga na kolongwa na orchestre wana mpe na souhaitaka teke un jour bango bakolongolanga na nde balongolanga bongo na bamofe souvenir da na tikalaka nango yango wana eza regret ça na regretaka naza mokuti lelo sile na regretation te parce que namonango teke ntango balongolanga nde na regretaka mais na momo na regretation te parce que namonango pene na bénédiction moko boko bapesaka potalaka lelo namomi Moïse de l'animation africaine na beti nzete ma ebabwana na beti nzete la beti nzete talaka bagénérique ya Congo esi barasuti nga na beti nzete ma ekabwani mascara partout ekani ebele bango beta bagénérique ba 4 minutes ba 5 minutes balandinga nzela na yango wana nga nasali da chaîne 5 minutes ape na kini nayoka yango pena te bon bato wana liboso nayoka mascara nayoki na bonga pena ti omoni yango nzeta ozakana na oyango deux fois te eopeta donc dega tokona masana nga lobeso nayoka ibeloko na ye ya kata fumwa dala na ye bapete tokwana biso satango fumwa bada lobeso la masana nga ayebi lobeso aza te asepete te eza mutu nayokaka sika mena ata pena yango nayokaka kata fumwa madada nayoka notemena yana soatan aloba maloba nini wana mais so nazwi tia wana prochainement soki na oya na oleka sina émission na oyemba ngo siko ndenge ezala wana masana nayebi ke donc epangi opangi tokotiyaka bien na nayebi Sabalo soki bayebi apona na maison mère vraiment banimatere oyo lelo quelque chose de sexe de 3D obima mpe combat de cage moko natangelo déjà bapièce ebimisi na boxi ebimisi na bébé ya bébé ebimisi lisusu sur bango mibale ayebi wana soda bango bayebi genga na soda te bayebi genga na soda merci à la ventire wana mpona mala toboya na bersi que Sabalo akwaka et avec moi pas ya Fabrigas Maestro esoka mascara wabana ya mano yoka mascara pour la mascara mafia ya Paris ya Suède de Londres Belgique ya Suisse donc ouais ça va tirer ba quoi alors pour son entre Bercy moi na parce que batterie parce que batterie nyonso ayaboaka na ekompetanga te mais cri moko oyo abwakaka ndenge bana bwaka kala na ndenge abwaka lelo na kombalaka tio na avantie carrière ne niveau lo ndenge alokendele akende na mwa ba derrière au liboso ntango abwakaka cri moko abwakaka basérie moko boye pate na biso Félix Oise quoi ezaka da message ya ok na feti boye na boye tout ça boye donc donc abwakaka cri moko message mais lelo tokomwa yokaka donc tokomprendre so animation oyo asala ti mais moi ça n'a pas besoin de un message babilo on a un moment dans le big asa avancer par rapport ya makambo ndenge wana po aboka ka sucre message mais le besoin so ya vraiment ba idée na ye bien donc yo ba clean le message donc c'est pourquoi entre bango mibale muto ko buna na place on a te ba ye big na ko beta bango lo la bana miki donc ne pas ça na ba ye big ou ya sabalo quand on va ça c'est sabalo même ça va pas voilà donc voilà pour y batiquer les jeux kokate me nga batikeli na charge ya mutu kobanda mutu na bavantike na bandi mutu na bandi na mascara bagene na bwaka na baderitmeski moko babwakela wana bango tu babeti bagenekela yesoloka te nga nayisi parce que ngai nayebaka deyaka biloko na nga tu na bwaka ekoyoka te jamais bandako te na ngalaka bango mo bayebi nga tuna na bwaka friswa nyonso oyo na kosala po esimbaka yango ekoyoka te te parce que natambolaka pena ndenge pena nzambe asengaka penaka esabalo fatamo bayebeke nayebeke ekoyoka te timokanga epuis masananga se dale capitaine apesi bakoti kotala ayebi de esolaka na ye réalité yango yango oyo talaka
pembe na nzambe osala nini raté sabalo lelo oyo nazobinisa Afrique centrale là baivoirien bazobina mascara par-ci par-là donc esalaka bien parce que naomona nga pembe na nzambe donc nalonga nzala nalonga nyonso donc c'est bon quoi. Voilà donc puisque nous allons laisser suivre donc Sabalo en live maintenant avec Mascara. Mama akufia nsiki testama baoyo babimaki na ye mitali bango liste bibi bache maboko na moto bakokende longo netisika aletoke mwane masara kolina mwasi na butu te nzambe molili ekosa yo te ntango mosusu bote na ye ya masara nando moke nabinisa bango sabalo ya nzau telefone na tonton bandima te la fin de blanche veda sia lelo na ye na mascara nzambe sabalo balo batika yo kwaka kolina mwasi na butu te masta molili ekosa yo te ntango mosusu bote na ye ya mascara Yannick Mesa mama sama baoya babimaki na ye mitali bango liste bache maboko na moto ale nabilisa bango sabalo yanzau telefone na tonton bandima te la fin de blanche sia lelo nakotisi yo madusu nzambe sabalo kolinga mwasi na butu te masa molili ekosa ye te ntango mosusu bote na ye ya mascara mwane mama akufi atiki testama baoya babimaki na ye mitali bango liste bibi bache maboko na moto bakokende longo netisingama Yannick Mesa nakata state Yannick Mesa sabalo yeyo donc Yannick Mesa chapeau kotolo talanga grâce canal chicken church international pe nanga chino yinga fantasme motema ya mamile sans oublier Freddy Boulungu Arnaud Mandala na musika na bosente pe nanga die donner moyangani nakata Italie donc mota to kotolo talanga na bala ngola à la vision sonata na musika na bosente pe nanga na musika na bosana te avec la bibliothèque internationale Jean Domele mais sabalo yeyo bana poto kolinga ka sabalo ni nanga ya contact ya ngo ko contacter na plus 243 57 27 117 plus 243 57 27 117 Mascara et Sabalo maire animateur africain Karobo ya ngala te maestro Fabio le numéro 1 mon boss d'ailleurs ngo posez là ma vraie face pour Kata Bilamba. Ma vraie face pour Kata Bilamba. Vous avez un film après Mascara Bobina Babilo et télé Babylonette donc là on déclaré à côté du bala allez libala na kota na pe makate mobali na swa bobeta kangata ngonyoso onga mwasi mabe kasaboti singa bane bele boya komi ko sundola ngambe dato yoe allez tingana bema wadilo wasige goya ale balisa mwana mukati mbila pale mamosaka balisa mwana mukati mbila ebo mosori ya lambi madesa musaka ala mabwengi bazela rawa yo kama pepasi to voya ba vitesse musisibo la danse du moment ezapé la danse du sèche j'ai omoni oyo j'ai voilà, voilà. La réalité, j'ai besoin d'un mot, j'ai des gens continuent partout. Merci, ça c'est comme ça. Par rapport à ma travaux,
Fabrigas maestro Sali sélection sur bateau banque pouvoir on va tataner par contre ça non voilà so bakati ya mado capitaine Zambe animation Afrique Mobipa. Donc là tu as massa masika ça la m'a plaisir quoi. Donc tala to longo la pensa na mboka busi na mboka. Ça la m'a bien massa masika et capitaine. Oui, de demain il faut continuer. On continue. Ngelo kamba. Pato na mafuta sala mtia mabete. Ala mtia mabete. Ya na simo ko ete na mama na kunaka. Comment la moni mabetro, la moni mabetro, nous te disons que nous avons un peu de difficulté en réalité à beaucoup pas comprendre la grandeur et numéro donc il y a un moni mabetro, on a poto oui, ça va le la patron de maestro Fabio, il m'a ouvert, on a tout dans ça là pour nous là ça là. On a permis à moto à la ngeli. Dans tout dans ça là mon a randé to lo baby ça mon kilo to lo kisa moi qui suis sur le dans la brigade ça ballon là ba danseuse ya dada na so pe na banani wana mon mère na ba fille wana tu es ça qui va quelque chose va arriver et danseuse mon boy a Fabrigas a suicide donc on a dévoilé à tout bon bata caméra na evelo te na evelo te Miguel Kamba musique hello te donc ba tout ba petit ça ba ça ba on se parle au calme boy ça to ngana non na biso donc parce que dans la zone amour on a biso la ngana ba ita ensemble famille famille tout ça on a ba des trucs voilà et bien monter dans mon soco mara mwana mo pego ya non jamais passé ba petit ça va ya fille ou dans quatre orchestre sina ba on a biso de la famille la bien on a ami il est de la famille donc et l'homme m'a besoin de oh wana yo ki wana et ça on m'a rambo donc et ça pour de ça ma petite donc ma petite ba la calme puis ba ya donc ça fait c'est top voilà merci à Fernando Tembo l'homme valable motomoko bien motonajambe Londres sans oublier encore la maman Jeanne Miti Zambé ya ba maman leader na kati ya Liman Wanas et pourquoi pas dépenser comme ça na merci pour le ya Kobe Lisha la première dame de Lausanne merci aussi na Zola de la Cruz depuis Suisse Zola dans Amazon na kati ya Suisse voilà j'aimerais bien dire un grand merci d'abord pour ce que la maman de Kamba d'abord vrai la maman de Kamba vraiment donc on retrouve la mission partout dans le monde à travers le pays à travers le monde donc c'est www.congo-elengi.com avec une grâce la sexe voilà là bien on a battu on a fait ce qu'on dit trésor canal ticket 20 trésor canal ticket 20 trésor canal ticket 20 na kata Londres trésor canal ticket 20 oui trésor canal ticket 20 international deux fois dit dans la cité c'est des gars ça la tête donc il na ba Mikelo na ba Yannick Mesa donc mutu na lela yo mabe donc yeu tout a dérangé ça sabalo yo ko mutu la Mikelo kama na on va prendre les belés la Mikelo Yannick Mesa Yannick je te stade là lela yo mabe Yannick Mesa aux États-Unis ouais donc bana poto bana tout par là
sabalo mascara yeyo confiance bopesa biso na epe na pipo obini mascara bozela ma vraie face bopesa biso confiance obanga utu te oboyeto obanga mutu te mutu ana pembe na nzamba obanga mutu te bozela bomona nde tokoniata bango lisusu turo baolala turo bakoniata bango bamona badouble poumon tobimisela bango basouffle ya dégâts lekubakeli nzoto kwaka te bayoka baniance nsobima basamai talaka na pembe na nzambe toka bobwakela bato na kati wana malgré bina malgré kosala ngo toka bobwakela bato ba vewe ba pete ba vewe elo siko ba vewe bon c'est au bagala basala c'est aboyaka bosala elotela mades ko abula kasi to bat ba ebisa asa merci bingina kolo osala fabrique c'est mobali kitoko patron na boka aboyaka bosala elotela mades abetarai bewe mikolo ngotinga no parce que c'est la taille na moment on m'a dit parce que ekiti watana avec Gogan ateli bien baya voilà on se parle wawa ateli baya lolipia nani azoba ekiti asani na bien na goloba mabe ya mutu te mais te osolo ba te na goloba ne moni metino ala na mutu ko chele libaya na tante à part vient na so kwata le moli vie kwata yem da ko chele libaya peto to progresser o tu batika ni mutu ko chele so libaya au dana wa ya nzambe yem da keli ba pe ma ba sele da ya nzambe metino na mutu ko chele so libaya de ko chama baya tu ko mona ne do lambela elo moi we amukiega abotane ko vertige bino tout ça c'est oui tu mona de ba ko kate basili lokola mungu na bilei basili oyo baba mozu na baba bakwati babetaka so batie mascara te na peti o partout baba ya madote na mobile donc voilà pour nous donc tu la zo libaya sate moi rotia libaya na mabende zo ketika ngo kuna na esina mabende balamba mabende na limeta olamba yango dosi mabaya to tumba yango to pesa ba mama bateka ba mama batumba ba bateka ba manioko batokisa manioko to pesa balambela mabaya oyo omeka tu oyo yemo wa mona oyo obimisa album eleka ma vraie face tango si ça va pour ça dans la studio bakwei badai on se sépare avec toi Sabalo d'avoir été les dons de cette émission. Voilà, pour continuer peut-être moi effectivement moi effectivement mot de la fin na ngai batuto basoutenir ngai Yannick Mesa ya donner mu yangani trazo kana chika chocha international yo yebi ko tozali et puis na patron na ngai Fabrikas Maestro bese bango patron na ngai je suis toujours fier avec toi et na fidèle na yo parce que les deux sont na komi mondial na wana flatterie jamais na kokosanga na kosala eloko wana te batala mabe ya mutu tota utaki nga boto na live na longwa ite na sala mabe te nga una balongola nga nde bolongola na ye na leli na sama kola metino ayoki mawasi nga lelo metino a façonné nga na dimension mususu donc yango na la fier je suis fidèle avec mon patron nga lo mwana kesa ke lo baba longola nga ba chanter na tei donc patron nga ba merci trop pour ta dali patron nga ka pour gaspa grand na moto na lume moto na ngeli maestro ceinture noir ba mota to ko tala nga et puis il y a Christian de Cornes bien nga il y a de nouveau ça ba mota to ko tala nga trésor canal ticket joint international trésor canal ticket joint Gino il m'a fantasme motema ya mamile sans oublier Daina qui a la normale tout pas l'imam pour contacter na numéro na ngani na pesa plus 243 57 27 117 plus 243 57 27 117 donc pour contacter Sabalo on va direct donc sur la guitare on ndenge zala kaka na bana poto tout na lela bino fois on peut s'engager chance toujours ser na ngai mimi mbanza donc ba mota to na mikili na ko pesa nga confiance bo ebi na boire na nga bien donc voilà ngala madame de ouais ngala célibataire Zoluka ouais non lucate ah Mikel Okamba
c'est appel pour amoni non asa considéré avec ya solo a ngelo kamare nga pena oyo benga bengi na embe mambo bakama pena ba manzela ngamna mamona asa déception pour comprendre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à la grande équipe technique derrière la caméra. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec les passés des soldats à l'unité. Voilà. Merci à Trésor Belenga pour la même magique du côté du montage. Merci à Fernando Tembo, l'homme valable, mon bien. Merci à Sola de la commission des Suisses. Merci aussi à Mimi de Paris bientôt. La Brazzaville, Mimi de Paris, bientôt la Brazzaville. Merci aussi à Christelle Blache sur la taille électrique. Merci à la grande équipe. Merci à vous tous. Quant à moi, je vous retrouve déjà à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais sans plus tarder, je m'aimerais bien aussi dire un grand merci à Omba Kotongo. Voilà, sans oublier encore, nous sommes situés ici à Bandala, donc LTC, salon LTC Fernando, avec le chapeau de toit. Donc Kozali, on est ensemble avec vous dans la négociation de Awa, Bazawa, chargé à presse et communication, Azawa, à Kusala, Kusala, Selanga, voilà. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sans oublier un plaisir spécial à Adams Solo et Moto. Et la peste va tout banner. On va coopérer tout ça. On a mis le bachaya. Je vais la combo. On va faire la combo. La combo, on va la biche avec ça. Yango papa. Donc à Zeliga émission maintenant ici la voix qui nous teka vraiment. De mettre dans ma bobo. Oh Adam ça se dit en bas sans. Oh oui. Évidemment. Johnny, Didier, Kabé, voilà. La bouche, la bouche. Dans la Sabino, toi, il y a un l'air vide dans la Kinshasa, on a quoi dans la 1000 francs, il y a 300 francs. Aucun amélioré. C'est parti, merci. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato baloba ki mingi pona glace Studio NC Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Viena ma César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez, chérie, Harry. Idée, comment les Balisa mwana mokatimile. Balisa mwana mokatimile. Johnny Pelé Pastoral Bakatamile. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengi ma. Dania Smith. Elengi